Salut la famille, mbote na bino bandeko bisika bozwami. Merci ndenge boponi par ya malamu ya kolanda K Express TV. Chaîne ozomema bino ba conseil ba idée ya malamu oyo esengeli na biso ko appliquer po tozala na santé malamu na bandako na biso bana na biso ba partenaire na biso bazala na santé malamu à partir ya oyo tozoyekola tozotia en pratique ekosunga biso malamu mikolo nyonso. Vraiment naza na esengo mingi. Nzambe apambola bino shalom kimia renye na bandako na bino bozala bato na esengo ndenge nzambe azorekomande si biso te se réjouir vraiment bozala bato na esengo bozala na bato ya kosala effort ya koyekola kozala na esengo ya koyekola mambo ya sika esalaka bien soki obimisi mo eloko ya bien esali yo mpe bien esalaka vraiment malamu. Nzambe apambola bino bisika bozali lelo tozongeli lisusu sujet na biso ya manga lelo tokolobela kaka manga d'une manière traditionnelle ndenge baancetre na biso bautilisaki makasa mpe misisa ya manga mpona kozwa baguérison. Vraiment bit na biso ezali surtout ya koprévenir bamaladi na banzoto na biso mpona bato baza na bamaladi ya badiabete te ya bacancer te ntango bozoyoka baconseil oyo ndenge mindele babi vaut mieux prévenir que guérir ekozala bino malamu mingi botia en pratique babiloko tozoloba sikoyo bochange barégime alimentaire na bino bolia bafruit bolia balégume soki olingi mposala mwa ntina yo ya manga eza mabe te kosunga toujours eza mpona koprévenir de façon ke maladi ekomela bino te. Mais soki oza na situation ke maladi se ekomeli yo ndeko nzambe alimbisa asunga yo bika mais changer kaka nde régime alimentaire na yo changer bahabitude mingi ozalaki nango te komisa yango mpo okoka kozwa guérison na yo mbangu mais kobosana te il faut continuer traitement na yo okontinue komonaka monganga na yo docteur traitant na yo mpo okontinue traitement na yo ti okobika. C'est pas que soki oyoki baconseil olobi ke non nakomela so bakisi te nasalelaka bokoko wana eza malamu te wana ezali erreur. C'est vrai produit naturel eza bien mpona bato bazali ke bamesade ya na banaturel na bango bazalaka toujours makasi na banaturel komaintenir nde bakoko na so bazali kovivre bakoko na so bazali toujours komaintenir kocontinue kaka na naturel mpo à l'époque évolution ezalaki no makasi te bacomprime ezalaki koexiste te bazalaki na choix te il fallait kaka basalela naturel bazalaki na bavoiture te bazalaki na choix te fallait kaka batambolaka makolo yango moni na bango mpenza esimba malamu baviva longtemps mpona nini bango bazali na bamélange lokola biso te biso lelo na moi ya lelo eza na bandeko mosusu na moi ya lelo baliaka bango bafruit te balingana bango mpe balégume te bamona balégume lokola eza bololo epuis balingana bango kotambola te bie moko adeveloppe mwa paresse na ye afandaka na ye kaka alingana mpe komela mai te mpo na ye mai ezalaka na goût te fona melaka nanga basucre bajus na ngai ozomona soki oza na ka wana eza vraiment malamu te parce que ntango oza bongo ozomanke bavitamine ebele oyo kozwa na biloko te babiloko lokola ya mindele ndenge elambamaka na bafason nango na ndenge baproduisaka yango ezalaka na baproduit chimique ebele ntango yo otie fruit ya kote otie légume ya kote omelaka mpe mai te otambolaka te ozomona ke komplike vie na yo makasi yango wana toza koencourage bato bachange système na bango bachange habitude na bango ya tous les jours mpo barecevoir mpe bachangement ya makasi même na basanté na bango soki oza déjà malade change diet no kotisa bafruit balégume melaka mai tambolaka makolo osalaka baexercice epuis continue komela kisi na yo nde monganga azopesa yo ntango kosala nde changement bongo yango nde koede ke processus ya guérison na yo eya mbangu ntango yo mpo ozosala effort docteur mpo azopesa traitement nde processus ekoya mbangu ntango sikoyo ekoya mbangu nde sikoyo okoki kotika kisi ya mindele soso obiki na yo nde okontinue na diet ya biso ya bokoko ozomela bamai na yo bati na yo ya manga ozolia bafruit na yo balégume na yo lokola tolobaki eza na baefficacité eza na bavitamine na kati yango nde sikoyo ekoede yo oconserve guérison na yo mpo otikala en forme libela na libela. Vraiment to prêter attention makasi na point oyo nazobeta sete en tout cas soki oza malade il faut konie traitement na mondele okonie traitement na minganga na yo après mpe ozocontinue kochange kolia na yo nde koede yo obika mbangu mpona baoyo baza na maladi ya diabete te baza na bacancer te vraiment boprévenir bamaladi wana bochange régime alimentaire na bino botambolaka mpe
boconsome ti ya manga na bino ekosunga bino mpo bamaladi wana ezwa bino te mpe boliaka bafruit ya bamanga yango comme fruit po eza na bavitamine, eza na bapotassium, eza na bafer, eza na makambo babien kitoko na kati nde ekosunga bino koprevenir bamaladi ekomela bino. Vraiment merci en plus ndenge boza wana, nzambe apambola bino. Na ye na recette nalobaki na bino naprometaki bino ya te ya manga. Te ya manga eza vraiment malamu. Tolobela na d'une manière traditionnelle, bakoko na biso bazali koutilize makasa ya manga makasi. Pona bango bayebaki eloko mosusu te a partir ya makasa ya manga na bango. Ntango bazokata na bamange bakati makasa bazosukola yango propre, babandi kolia yango na minoko na bango. Ntango bakolia yango bameli kaka makasa na bango wana kisi wana na nzela makasa epe babwaki badeshe wana. Yango ezali koede bango, ezali kosoigne babronchite, ezali kosoigne maladi ya diarrhée, ezali kosoigne badiabete, ezali kosoigne baposo na nzoto soki ezwi problème, ozwi bainfection na po na yo, ozwi makasa wana oniki yango jus nango ntango ekobima opakoli na nzoto na yo. Yango wana ezali koede mpona kobongisa loposo ezonga malamu soki ebebi. Makasa ya manga ntango bazali kolia yango mpe ezalaki mpona nini elongola bango baproblème respiratoire. Badmini bazalaka na baproblème bapema na série ya kala. Moi na ntango ya kala bakoko na biso bamosusu moko bazali na problème ya bilamba, ntango mosusu azalaka na bilamba te atambolaka bo mipepe kotikoti omona komi na problème ya pema, soit abotama na basituation na ye ya babronchite bamaladi ya pema. Ntango azolia makasa ya manga wana ezali kosisa bango mpe problème wana ya respiration. Epuis ezalaki na bandeko mosusu mpe à l'époque na maladie sexuellement transmissible oyo babengi ya syphilis. A partir ya makasa ya manga mpe ezali kosunga bango bazwa soulagement ya maladi wana mpe ezali kotungisa bango à l'époque. Même baoyo bazali na situation ya kosuba ntango mosusu aza na problème ya trouble urinaire, soki ale makasa manga ezalaki kosunga bango makasi. Donc bakoko na biso mpona bango bazalaki na choix te à l'époque. Lokola bango bakomprime ezali na koexiste te, évolution ekotaki nano na mokili te, bango bazalaki na rien d'autre que bafruit na bango, balégume na bango, bamakasa wana comme médicament na bango mpo ebikisaka bango. Baplante na bango ezalaki vraiment très médicinal mpona kobikisa bango, bazalaki kose confier na baplante. Lolenge wana mpe biso lokola na époque oyo tokomi na bakisi oyo eza mpe makasi omeli mpena ke osanti yo mo mpe ozwi changement. Bakisi wana eza malamu ezosunga biso mingi, mais eloko nde conseil tozopesa eza kaka nini tose confie plus na bakisi te. Soki so ozwi na yo guérison otiki bakisi, change kaka nde système alimentaire na yo, koma kolia malamu omona ke oko maintenir bonne santé mpe bamaladi wana ekozonga te. Tozolinga plus ko prévenir ke guérir. Yango wana tose recourir de temps en temps na biloko bakoko na biso ezali kosunga bango lolenge esungaki bango. Même chose na ndenge natangeli bino ndenge ezali kobikisa, même chose ekobikisa biso mpe lelo soki totia yango na misala. Nayebi ke komona bamakasa manga eza mwa pasi, ezosenga kaka Afrique ou bien ndeni, mais ekoma kotekama nango mpe na bamagasin ya baétranger na mboka oyo. Soki boza mpe intéressé na kosomba makasa manga neti bosengi na mboka ekomi te, bomanke mpe te na kotala na K Express boutique tozoteka mpe makasa ya manga ekosoulage bino na kotiela bino lien na se ya video. Bomanke te boklike bokomona toza na babiloko ebele mpe na K Express boutique oyo ekoki kosunga bino bosoulage basituation ya basanté na bino, botalaka bino bokomona. Vraiment makasa ya manga eza très important, ezosoulage makasi. Yango wana na ngai naloba boye tozomela yango mpona koprevenir, mais mpona bato baza na problème ya maladie, soki oza na problème ya maladie kobosana te, fo consultaka munganga na yo epuis okomela makasa ya manga tous les jours te mpo ezalaka vraiment efficace. Na bato baza na situation ya diabète, soki ozomela yango tous les jours omona mpe ke sucre no ekokita makasi, ekoki mpe konuire yo. Du moins melaka yango ata 2 fois na semaine, mais fo oyo espasaka omela yango ata lundi, ozeli okomela yango so ata vendredi, ozomona. Mais ntango ozomela yango bongo de temps en temps fo consultaka médecin na yo nde atalaka yo ndenge évolution ya sucre na yo ezokendele. Soki amoni ke ekiti mingi yo mpo comprendre ke donc fo stoppe komela ya makasa manga lisusu te. Donc ezali
babiloko edaka mingi na ntango ya prévention mais so oza deya malade oza na kisi ya monganga en tout cas faut consultaka monganga no de temps en temps mpona koevite mwa makambo ya mabe ese produire na baoyo sikoyo bazala bango na bamaladi ya badiabete wana te aza ne mpena maladi te balingi kaka prévenir okoki komelaka na yo ntina yo ya manga mais okoki komela omeli na yo okomela na yo tous les jours mais komela yango mpe libela vi mobima te ozomona omeli na yo moka moko opemi mo soko osepeli omeli opemi soit okomela mpe omela yango kaka une fois na semaine omela soit kaka na week-end omeli yango apres ofandi na yo na début peut-être soko omesana nango tokoki komela ta mosu mwa 3 fois na semaine apres opemi na yo olekisi mwa tan so okanisi yango so omeli mwa moke mais eza te ke vi mobimba omelaka kaka vi momomela okoki na yo komela nayebi ke yango na pomme te mpo eza naturel mais c'est mpo na ngai je préfère omelaka omeli opemi omeli opemi so oyebi kozala na bonne santé oza na maladi te eza kaka prévention vraiment tosalaka attention mpe mpona babiloko wana lokola biso lelo tokóma komélange bakisi ya mondele eza biso mwa mpasi me bakoko na biso bazala na mélange te bazali kaka na bamakasa na bango yango omoni ezalaki nango problème te lokola biso na mokili ya lelo oyo monde se évolue makasi technologie avancé baproduit ekóma ya ebele oyo tokóma koesalela ebikisaka mpe makasi ntango baproduit wana tozomela yango tosalaka de sorte ke tosefie kaka na baproduit te tochange surtout régime alimentaire na biso mpona eprévenir biso na badanger na bamaladi ebele nazalaki trop desi ntango nakendaki Kinshasa nazomona bato na Kinshasa bazolinga mpela kosala babiloko naturel te mpo mona bato bazomela tangawisi ezalaki mpasi omona bato bazolia ta mwa baai ezalaki mpasi bato baza toujours na kisi ya mindele meme bandeko na ngai na ndako namonaki bamelaka kaka bakisi ya mindele donc baza kaka na régime moko ozomonaka ezalaki vraiment difficile bokoki kose confie na kisi ya mindele à 100% te faut toujours kobalancer koéquilibre nyonso tokokotisa na nzoto mpo esunga biso makasi tosala effort na kote to encourageaka bandeko en tout cas tose confiaka mpe na babiloko ya biso moko ya naturel mpo ememaka basolution mpe ya makasi toza kaka tolingi tokoki kaka kokontinue kosefie na biloko ya mindele te mpo biloko ya mindele ekoti nde baproduit chimique mingi so oza moto omelaka bakisi ebele ebele sukasuka bakisi ntango ezovanda na nzoto na yo ezomema su bacancer ezomema su bacomplication ebele yango wana tobalansaka nyonso ezokota na banzoto na biso mpona recette na biso ya makasa ya manga eza nango simple tokozwa kaka makasa na biso tosomela na magasin ezomona na propre mais faut kosokola yango lisusu tosokoli makasa na biso ntango tosokoli makasa apres tobandi kotia yango na mai ya moto ka au moins 2 tasses ya mai ça dépend après okoki kotia 6 à 10 makasa ya manga na yo na kati otokisi yango makasa eza ya kokauka mpo ekouta Afrique bafo bakausa yango mpo baconserve yango ntango yo otokisi yango omonaka ekobimisa kaka couleur ya ti apres otia yango na tasse omeli na yo kaka nde tomelaka ti vraiment traditionnellement bakoko na biso bazala kosalela makasa ya mange oyo bazali koutilize yango mpona kosoigne bainfection ya ndenge na ndenge oyo ezali kokomela bango na nzoto bazali kosoignela yango basituation mpe ya diabete situation ya bronchite soki baza na diarrhée bazala kosalela mpe makasa ya manga soki baza na baposo eza na problème ya baposo eza na makwanza bazali kotia makasa ya manga batuti makasa wana bapakoli na nzoto na basituation ya libumu mpasi bien diarrhée bakozwa makasa wana basukoli yango babandi komashe yango na monoko bameli jus wana ya makasa ya manga mpe babwaki badeshe wana makasa ezali kosunga bango mingi même so oza na problème respiratoire makasa ya manga ezalaki recours na bango bazali kotafuna makasa ya manga wana ata so oza na problème maladie sexuellement transmissible oyo babengi ya syphilis bazali mpe komela makasa ya manga mpe batrouble urinaire bazali komela mpe makasa ya manga mpo esoulage bango vraiment makasa ya manga ezalaki moyen moko ya makasi ememeli bango babienfait ebele yango moni bakoko na biso basefiaki nango me lolenge mpe nazolobela na ntina lisusu mpe ya ti ya manga mpe na niveau ya Afrique lokola bango bazalaka na nzete ya manga bazomona yango physiquement boye okoki mpe lisusu kokata baracine ya manga obakisi yango na makasa otokisi yango bien yango ntango obakisi yango bongo ebakisi lisusu efficacité na produit na oyo ya manga omonaka ntango komela yango ekosoulage meme bacancer ekoprévenir bacancer soki oza deya na cancer
ekosunga yo mpo ntango oza na kati ya traitement ozomela mpe bongo mpo aider maleme na processus wana mpo okende koatteindre guérison na yo. Donc eza vraiment malamu, eza malamu komela ti ya manga wana ekomemela yo babénéfice ebele nde kaka tolobaki oyo eza na kati na manga. Même chose babénéfice wana mpe eza na kati na makasa, kutu na makasa bakisa lisusu koleka mpo eza na bavitamine ebele manga na biso na makasa bavitamine oyo eza mpe su makasi, eza su ebele, donc ekosunga makasi. Yango wana omoni bato bakoma kocomprendre, bakoma kosalela plus makasa na baracine nango bakati yango malamu batia yango na kati ya makasa batokisi yango ensemble après babandi komela. Ndenge nalobi kaka mpona bata diabete antuka komela yango tous les jours te mpo ekosilisa mpenza sucre mpe makasi so ozomela yango mingi. Donc faut kodose komela yango mpe okonsitaka médecin nango de temps en temps mpo ozwa mpenza bacomplication te ntango ozosalela makasa ya manga na yo. Vraiment to encourage bandeko na Kinshasa, banzete ya manga tokata ekoma mpasi mpo moto azwa meme makasa ya manga mpo asala mwa kisi na ye ya makasa ya manga. Nga naza koserapele grande sœur na nga aza mpe na États-Unis ati yebisaka oncle na nga amela makasa ya manga mpo azali na problème ya santé makasi, miku ekomaki kosala ye mpasi, azali mpe na problème ya miso, autaki na opération ya misu. Me ntango atosaki conseil ya grande sœur, ntango noko amelaki makasa wana ya manga, antuka esoulageaki, apesaki ye suite ke antuka ayoki mikuwa nzoto ezongi ye makasi, misu na ye mpe vision ezongi bien. akontinue akomela yango antuka namoni ke esungi ye makasi mpo nazomona ye mpe aza na nzoto makasi ntango namonaki ye na video. Pour dire ke babiloko wana ya tradition, babiloko wana ya naturel esalaka moto akosa biso te bandeko, esalaka soki vraiment otosi omeli na yo bamakasa na yo ya manga otokisi bien, ozolia mpe bamanga na yo na fruit comme fruit kaka bo ozomona ke ekosoulage yo makasi. nakorappele lisusu en détail babénéfice oyo tozwaka na manga. Ndenge tolobaki la fois passée, manga ezali riche na bavitamine, ezoede mpe mpona potassium. Manga ezali koede, ezobooste système immunitaire na biso, ezosunga mpe soki olingi koperdre bapoids, manga ekosunga yo. Manga ezali kisi monene, kisi ya makasi, eza mpe riche en fibre, low en calories, eza vraiment recommandé to konsomaka manga po même mitema na biso ezobonga, ezosunga biso mpona koprevenir tobela maladi ya mitema te, ezosunga biso po bamaladi ya pamba ezwaka biso te. Donc eza kisi makasi ya malamu oyo tokoki kotia na bacuisine na biso, toservaka mabota na biso koprevenir bamaladi eya. Soki maladi eza deja tokomela na biso yango mpe toujours, mais tout en continuant batraitement na biso, kokonsultaka minganga na biso baevaluaka biso, batalaka ndeni tozoprogresse na bakisi oyo tozozwa na minganga. Vraiment mpona lelo nasuki wana bandeko, nzambe apambola bino, nakomanke te koyela bino bastice mosusu na prochain video. Mpona lelo nalobi bozala malamu, nkimi ya nzambe erenye, et puis tokokutana na prochain numéro. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse K Express TV. Merci.